Banza London TV. Bon, il est de peur, il est de coutumier que tant que tu as réunion, ça va preuve naïe, tu as numéro 1. Parce que c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui tient le drapeau du Congo, là où il va. Tu as non, ils ont les lotés. Chaque fois, il comme à Ranango. Les lotés, tu as numéro 1. Fali. Parce que ça, il va preuve naïe, avec tu arena, à rassembler Batu Belé, Koleka, Batu Misusu. Banza London TV. Etaningo bandukue ngai sekolala ndoto epusi molai mingi un bon rêve mimi ngai nalamuka mpongi esili miso natali fotono natuni mpe elobela ngai te epesi nga folie d'amour. Banza London TV. Eza ba salle mythique. La salle mythique, il y a les salles mythiques, ils ont été New Morning à Paris. Et à mon été, mais tous les prêtres, les kawana, pour la visibilité. La salle mythique, il y a aux Bercy, il y a mythique, aux Zénith, il y a mythique. Olympia, donc il y en a des salles mythiques. Mais les autres, comme il y a des salles modernes, il y a mon arena. Arena, il y a des salles parmi les salles. Mais ça va salle moro mythique. Original. C'est l'heure de vous informer, amis téléspectateurs et mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans votre chaîne Dembanza London Télévision, dans votre émission Totika Place na Culture. C'est toujours la voix de votre humble serviteur et M. Mago, l'apôtre de tous eux, le journaliste autrement dit Mobali Nzambe. Des midi avec des minuscules. Merci Nzambe à Pesibiso, Makasi Makoki. Il y a vraiment sous mon collègue parce qu'il y a à tout moment que là on a la moka. Les arangolou Nzamba sala biso ofele, il faut toujours qu'on ça remercie et pas Nzamba inde mokonzi il y a nyonso parce que abandarna biso année et puis assis sarana biso année et ben na bato heure bazana kati ba comment musu na kati ba sad des gens ça musu batana kati ba salle dop musu batana kati ba morque batiki biso na représentant encore même nécessaire connaisse na bandeko ba peur de ba être cher. Je suis de cœur avec vous également dans matanga avec monsieur Chaka Congo autour de la programme Ebima, donc je suis de cœur avec toute la famille ainsi que ba artiste et tout et puis nzama pesa bandeko ba continuer toujours kokota 2024 makasi parce que ene mokonzi ya nyonso le loto yambi artiste mboka artiste et chanteur na kombo ya Astino Mobi à marquer époque. Je pense que tu vas se plaindre na Roméo, na Juliette, tu vas se plaindre na Mejengo, tu vas se plaindre na musique na s'appelle Sabiso. Moi je me rappelle à l'époque il y a Roméo et Juliette na ceux qui tournaient na Aginine parce qu'ils a musico déjà et s'appelle Saraba à l'époque ça va succès à mort. On va parler avec Stino Mobi. To yeba évolution à musique à Congo. Na rotala parce que ça moto pe le saline nzela pour na baté belé na rotala lelo musique à Congo des autres qui na oyo bango basalaka bakutaka pe bato basalaka nzela bango basalaka nzela et puis to rejoindre moké ba projet d'avenir ya Stino Mobi to yeba ana Kinshasa je crois qu'il y a perdu qui maman na représentant comme ministère congrès na banderone puis na famille Mobimba et puis to rejoindre moké ba impressionné par rapport ya Kilelo. On va parler avec lui parce que tout ça vraiment nanda kuna ya bibiso et 5 biso c'est makasa ko ya roleka nanda kuna. Merci déjà na Bob Kokisa na prise de vie na réalisation. Merci à toi na débris original. Merci à Sam Konko le nécessaire monter ma mère et mes Konko. Merci aussi à toi maître Baina très très fort judoka international baba ko fond la caméra nana Stino Mobi. Bonjour Stino. Bonjour. Boni. Ouais, ça va. Oui bikaka na yaki pona qui sa maman à l'hôpital. Voilà. Et que 2 jours après, maman a couffé, ça est vraiment très très difficile parce qu'il y a qui pour côté sa maman à l'hôpital. Voilà. Mais maman a eu des maman Rose Kikouma. Na représentant encore ma ministère condoléances parce que pas d'agi maman. Oui, na perdu qui maman et puis voilà, j'ai été aidé par le haut dignitaire et à pays pour na kokakokunda maman avec honneur. Maman ya star, maman ya ba star, pour hasard maman ya ba star nyonso. Voilà. Donc elle est bien. J'aurai le temps de remercier bateau ba Eda Kinga.
Et ça là comment jour il y a comment la période de matanga na monaki ba artiste belé ba ko rendre visite ba artiste belé ba dakina ko banda na veille mortuelle ti na jour enterrement na monaki banda ko na ba artiste même au bazar na kin même au bazar banda comment na bande wana et ça là comment et ça là inga bien na sepela na considération wana bato ba se déplacer ki bato ba lala na matanga et puis bato ba accompagner ki ngati na nécropole. Même la cérémonie na cinquantenaire, en tout cas, nous avons touché d'ailleurs après na sengaki bango ba remerciement bani. Ndenge zala kaka. On sepela ki mingi na considération wana. Ponga na zala awa te. Comme na ba artiste mboka ba ye. Eza na ngote o ba grongolo nde ba ba bangolo minene te. Mais o ba bengi artiste ba o ba yaki. Vraiment, mes respects. Patouziana, Pompo Miyake, Vibrator Mpiana, Marai, César Ngadi, Roger Niwa Kiangana, Jess, Yazai directeur à Viva, Didier Bokelo. Vraiment, na mona ibatu belé, donc na sepela ki mingi. Stino et ça la rabino comment souvent langage etambola na bari to yoka ngo tout moment na ina comme sur le pont ngaza mopandisango ki ba artiste bozara pa na bolingote mais to mona bo manifestar bolingo so ka bo comme na ba problème tam sous du problème de balandio mais bolingo to luka na bozala ngo balo ba na monde na bino ezala raté mais bo sanglaka au cas du problème bolingo ezalaka. Bolingo ezalaka mais ba futilité ba mwa mike ya pa pamba esala ke bato balingaka biso bazolanda ba mambwana alors que makamango ezalaka te bango ba beta seteka na mabe wana mais net mutu netinga na yebte soki so yoka ndenge ba lo ba terme lelo ke na beti bordure na tuti bordure ezalaka te donc na respect na mutu nyonso ezala ba ancien ezala ba nouveau o ba zo ya sika en tout cas tant que oza na kati ya art na respect na yo eza malamu koloba oza na respect ya batutu oza parmi ba artiste o depuis ma naissance tina komi bona osa la chronique na yo ko pena ba na yo ko pena ba salité te o garda toujours cap na yo to le ba région danine parce que pour olongwa Congo kala o kenda libanda tu za pena éducation oyo si tu na botami lango depuis bo mwana nga na koli na école jésuite donc na koli na école ba sango nga mo na linga nazala sango na sali étude na nga na kinzambi na linga nazala sango mais ba léa ya vie empêchaki que na comme un objectif na nga suka na belaka makasi na couvent na séminaire ya ontan ba parents bazongi singa na zongi nanu type na yaki ko dévier nzela wana ya kisango na tiki yango mais ebima na mwana na nga Jordi Mubi ate yaka aza moto na nzambe quoi donc voilà donc ebimi na mwana na soutenaka ye puis jour pas oza na ministère na ye pe na oza toujours sima na ye parce que eza likambo moko bo nga naza nango mama na nga kufi azalaki pe mon Kristo bani mais na famille ta on abimisi sango moko déjà pasteur pour nanga eza victoire munene nzambe a pesinga so na landi malamu koyoka lisolo na yo est-ce que musique pas ya mubi eza passion ou bien toloba ke eza profession passion nanga déjà yango wana profession nanga pe yango wana donc eza eloko moko te ke na koti po ebele bakota ndule po bamona ye azwa ba petit chéri asala boye na bo mais nga nakotaki ndule par vocation donc nazalaki nango déjà parce que na bomwana déjà naza koyemba na groupe ya ba petit chanteur ya Kikwit ba petit chanteur wana toza kosala ba animation politique koyembela ba politicien ba gouverneur ba président ba ministre ezali neti ba petit chanteur a Kenge na ete soko yebi histoire wana ba petit chanteur a Kenge donc naza koyemba na ba groupe wana type etikalaki na parler na biso papa za obeta musique mingi di lundi à samedi musique aza obeta ekotaranga
aza koyoka mingi Tabule Hiroshiro, aza koyoka mingi Tout Puissant OK Jazz. Hormis ça, naya koyeba ba chanteur mususu par rapport ya papa ndenge aza kobeta banzembo. Nazalaki fanatique ya Ntesa d'Alliance, nazalaki fanatique ya Kiambuku Tajoski, nazalaki fanatique ya Ndombe Opetum. Soko longoli bato wana misato tant na ye kokola muke nalandi Sosoliso le trio Majesty na ye kolanda Lita Bembo. Donc na bato wana tout lelo ngai na salema stino naza na ba ingrédients ya bato wana na tangeli bato wana tout na tangeli naza na bango na kati zela na mo muke ile o mo etike nga okoyebisa biso stino mobi ozana ba ingrédients ya bato tu otangi wana mais esalaki comment que ozwa à lire donc ozwa cap mamo ya vivre la musique. Et tant nazokola nayebisaki papa tant on a commis na ba 4e ou 5e des humanités commerciales. Nalobi papa en tout cas na lingi musique trop. Ayebisi nga lobi ouais so lingi musique nga nazo senga kaka ozela nga papier. Ah ozala papier ka. Papier wana eza diplôme. Voilà. Soko ozwi yango oyo nyonso yo osala. Na resisaki nasalaki examen d'état na Saint-Raphaël. Tozalaki na ba AG Kipulu, tozalaki na ba honorable Willy Mubobo, tozalaki na ba pasteur Gisha, ba Manisa, wana collègue Anchiki. Donc tozalaki na bango nga na bimi na musique, mususu abimi na kisango, mususu abimi homme d'affaires commerçant, mususu abimi politicien. Donc natanga na DVV. Alors na viva la musica etindaki nga ndeni nakenda kosala test. Tellement papa oyo bazalaki idole nanga. Vraiment namonaki orchestre mosusu nakokende te, mais avant ça na mekaka kokende ba shock star ntango ezorenie kuna bayebisi nga peke non oza nanu moke kende Nchiki nde naye kozonga mwana Nchiki na biso bienvenu Stavko ayebisi nga alobi na viva la musique bazorekrite nde nayoka koyemba na ekola ntango mosusu oke kuna bakozwa yo nake pe test na viva la musique amemi nga nanu epai ya Joe F azali na chic matonge na kanisa nake kuna destiné na ngai ezalaki kuna te, mais mutu nasengaki amemanga na epai papa oyo amemi ngai epai ya Joe F nayembi mpe abi na ngai no nazwi yo, mais tant tobimi wana nalobi ngai nayaki kote ya papa Wemba ndenge lisusu ekomi lisusu Joe F mpo bango baza kobeta première partie à vivre na concert na vis-à-vis. Première partie oyo tobengaka lelo enlever les rideaux. Voilà. Mais enlever les rideaux ezalaka mpenza propre te. Okay. Première partie ya ndule wana eza na respect na considération ya bato babeta liboso. Okay. Donc ntango ye azwi nga nalobi na master na accompagner nga nabi te nga alingi awa te nga alingi mpenza epai ya papa Wemba ti aye komema ngai epai ya vie na biso moko maître donné papa Wemba aza kovanda tro wana bato na ye epuis maître donné azalaki moto azo technicien ya vive la musique bamateriel soki ebebi koinstalle tout ça amemi nga kuna bazali na colonel Jagger qui est l'ami proche de papa Wemba ayembisi nga mpe après bayebisi nga balobi ndenge eza boye toyoki ndenge ezoyemba mais tokosepela oyo alobi samedi na bar vis-à-vis kuna papa Wemba akorekrite bachanteur ekozala en live na micro tout ça puis nazongaki naye koya na vis-à-vis samedi yango match eyalaki na stade bato ebele babimi stade papa Wemba libumu etondi ezali mbala liboso te
mbali boso na moni boy na mona keka na écran Voilà. ente kotinga ntuma neti ke kokende no sute do na moni munene ya papa Wemba na moni ba film ebele lekinga na mutu nazwi koka na bwaki mutu ozali na ya lobi il fallait opesa nga vite na tondi déjà oui mais il fallait opesa nga mais nga na bosa na nga ke tozala mutu na bwaki koka On a Fuchs. mbala moko na se préparer po babenga nga pe na mata na podium voilà ndenge nakendaki na Viva la Musique nasali pe test na nga pe puis na intégra groupe Tilelo. Alors, Yebisa Biso, Stino Mobi, dans Viva la Musique, na équipe ya taki ya chant. À l'époque, batuni yokutara déjà RYO Viva la Musique. Tant on a eu Viva la Musique, na kanti ba série na bazao beta te. Ba chanteur na kutaki ezalaki Lidjo Kwempa, Ledi Amisi, Kito Dembela, Luciana, Jado le Cambodgien. Bato tokota na banzela moko ezalaki Sele, Gloria, ya Joseph Fataki. Hormis bato na tangi na test tant to pasaki tozali na Jomo komoni Jomens. Na test pena obeta ba phase avec kes. Siko nga ebangisi nga. Soka betika bo bato ba crier. Nga bibonga ya ka koyemba ka ba phase na yebite. Do ba ozwanga te. Voilà. Mais papa mbaza ko landela penga ba voix. OK. Tant na yembi après ba lobi non. Il faut botter la position na ndenge nini na osimba micro. Wana oloba na public. Botalaka po bo ya oloba papa mbazui chanter à makolo mabata. Ayebo telema na micro te. Hermo pe il faut beta malasi. Voilà. Na ndenge na yo. Makambo wana tu na sa ezani ti ba star académique pa na biso na poto. OK. La nouvelle star voilà. Na sali pe wana batali démarche, batali ndenga osimba micro. Atuni public ndenge nini oh non ye bazwinga bazwi pe master na Jomens toke na ye pe maki na mbinza mais tant tokomi na maki master na Jomens azoyemba mais azoyeba temps ya okotela na temps musique te ti entourage ya papa yemba bazongisaki ye kisasa donc tozali na mbinza donc bazongisi ye na se quoi donc Voilà, je vous rappelle que nous sommes avec Stino Mobi, donc Mogoya artiste au Basala histoire de la musique à Congo. Je vous rappelle que nous sommes avec Stino Mobi, donc Mogoya artiste au Basala de la musique à Congo. Et il voulait mingi côté papa Wemba vivre la musique. Donc moi je me rappelle à l'époque là, biso to na miketo ke bantik to yo ka ba Roméo et Juliette, donc to yo ka ba mejengo donc asala biso esengo na voix na ye. Mais je vous rappelle que l'artiste est à Kinshasa, donc il y a pour na ba raison moko, je pense que bon mon équipe nenge matanga ya maman na ye biologique les kaki et puis à remixer bandeko bayaki na matanga et puis toujours évoluer na ye toujours moke ben impressionné par rapport à évolution de la musique à Congo. Alors on va évoluer avec toi. Stino Mobi. Ba conquérant na bino à l'époque là, na Viva la Musique, ils ont bandé na voix. Na orchestre mususu to kaka na Viva la Musique. Même ba orchestre mususu mais ba conquérant na voix. Ah na ba voix vraiment na kolo bateke ba concurrent bazalaki hein parce que na bato bazana moi timbre vocal na bango et puis orchestre tozali na style moko te. OK. Nga na yebi na moment na papa ba voix na ye ezalaki Nicolo et puis leader moko incontesté. Voilà. Donc voilà. Concurrence ezalaki pendate mais concurrence ezali nango loyal ba okuna ba bimisi ba okuna ba bimisi. Mais na concurrence à ba voix, on parlait pas des voix, on parlait des artistes. Des artistes. Mais le moko ezonginga obi ozalaki soki bato bazoyoka Mobi bayokaki na ba image ya ba Grand Calais non Taboulay otangaki ve esalamaki ndenge nini bato bazalaki ba idole na opposa sozo yemba bakoyoka ba pied ba tierce na bango na kati ya ba vocal na yo mais au pensaki te que travailler na orchestre na bango bato oyo bande ko sepela to linga bango telo mais mbama okivala nazalaki mwana nazali na nchiki nazali na maturité au sala musique te ata kutu nakendaki balingai bazwanga te mais soki nalingaki ba papa Ndombe Opetum papa Joski
papa Samangwana ezalaki ke naza kolinga mingongo na bango mingi. Et puis lelo bato bakoma koparle mingi sur bavoix. Oh, voix boye te message ozopesa est-ce que eza bien po bato balanda ngo tonalité ozwi na nzembo est-ce que eza équilibré po bato bakoka kozala poser na écoute ya nzembo no po nzembo mosusu eyalaka oza na problème otie boye etie susu makelele na nzembo mosusu eyalaka oza na problème otie yango eadoucir yo. Normalement musique tosalaka mpona bongo mais ngai nakokaki jamais nakende kosala pratique. Nazali mutu moko nazoyemba na ndako nazoyemba na école nalandai moi exemple na bango bagu na bango quoi. Mais nazalaki na même voix te na bango. Tant nde na koli peut-être ba style ya banzembo nazokota moke. Est-ce que au vive la musique au côté toloba Roméo et Juliette à l'époque là je me rappelle au on a fait la musique. Est-ce que en 1995 c'était vrai? Et so ina pesi année tant musuna ko bosana parce que naza makasi te na okanga badate. Vraiment côté wana ba fan nanga bolimbisanga naza na badate exacte te na ba année exacte. Donc ils ont été na sala musique quand nazo compter ba nombre d'années te na ba nombre d'heures na ba jour te mais na yebi ke na bimisa on a ba série wana ba 80 95 94 mais jongo yebimaki na ba na ndimité bimaki na ba 95 ou 94 eza ba Roméo et Juliette. Donc mais jongo ifeza la lomo tant toye to komaki poto na 1980, juin 1987, nakanisi ba 89, nde na yo obimisa album ya Mejengo. Et alors obimisa image ya album ya Mejengo yi nazonga na mukina lisolo ya Roméo et Juliette. Na yeba no pena ta moi kiri na lisolo. Roméo et Juliette biso toyebi mo muki histoire na. Pourquoi o pensaki ya kokena ngum na nzembo? O kanisa kini? Nakanisa kama kamba bolingo. Bolingo oyo ezalaka éternel, amour ezalaka amour vrai bato bazolingana comme natalaka pe film ya Roméo et Juliette inspiraki nga ke natyango na loyembo na ndenge ya bolingo parce que ya bolingo mo oyo koboya te. Roméo et Juliette eza histoire d'amour na chanson ko tuna betaka ngo na dédicacé premier dédicace na salaki Roméo et Juliette histoire d'amour. Yango moyo na tchaki yango na pensaki na mutu te mais histoire ya film wana Roméo et Juliette tellement ezali passionnel ke na lingaki na immortaliser ngo na nzembo mais nzembo wana salaka ngo nga moko te nazalaki aidé par Bongo Wende soliste ya Viva la musique tosalaki yango na ye moi partie ebele ya komaki nga pe na komi et puis tosali fusion toye kobimisa ngo na enregistré album wana na bandi ko enregistré na Los Angeles après na zongi na ba instrument tout na bande sonore na France na ko enregistré banzembo nyonso tout na Paris mais na banda ko préparer yango na Los Angeles na Amérique na Shakara Mutela ancien ya Bobongo Star ya zaineti moi Quincy Jones na biso na Viva la musique internationale otobengi bango Molokai et tant tozobeta kuna na mona ke aba mayelo azoya nango tikanga pe na profiter na sala pe album na mutuneti ya zalia yango na réaliser ki en Amérique après na ko continuer na Paris. Alors yo muto komaki mais papa bondo aidaki yo mais est-ce que Bongo Wende est-ce que toloba en réalité nanaza auteur compositeur ya parce que au début il y a kamo artiste chanteur le roi yobo permettez-moi pour le terme alobaki na komaki mutu pa edakinga pour la plupart banzemo na mino ba michi za ngamo na komaki mususu ngamo musu na sombaki vérité so sombi olobi so ba komeli opé olobi so qui peut se faire aider na mutu faut koloba parce que ekolongola rien ya yo lelo bato ebele bazali banzembo bayimba bango te bato bakomango mais mabe eza kaka ke il faut quand même mutu akomi otangaka ye ata na interview
ata na nzembo lancé ye po esalaka mpe bien Voilà. nako renie te natanga kombo ya moto te aide nga mpona koma na place na komi. Ça c'est bien. Tobeta lisolo ya Roméo et Juliette. Tant osalaka nzembo wana, oyo moko osatandaka na résident yaki to obeka na osalanga kana parce que nzembo wana na bi beta jusqu'à maintenant ba chanson moko na bengo ba chanson moko temporelle, ça dit so otiango lelo nazonga na kini net moyenne d'âge na bino nakondima te mpo bino boza bafere bafali bafabro mais ntango nazoyaki naomona baleki ya baage na bino bazolela Roméo et Juliette ezosalanga plaisir nazoloba oh Dieu merci mais ntango nasalaka nzembo wana na imaginaki te ke kokota na kati ya couloir ya balégende etikala mythique en tout cas idée ezalaki te idée ezalaki kaka ke non na travaillé vraiment bien parce que nauta kobeta album ya Mejengoyi bafemme sans bijoux baelenge ya Paris bazulema nazalaka sur te ke ntango na osala Roméo et Juliette ekotikala ndenge etikali lelo mais je me suis donné na travail vraiment je me suis battu ntina longwaki France nake kosala na Amérique donc suite nango eza ke badéplacement nasalaki basacrifice tout nasalaki suite nango yango epesi lelo mais ntango nasalaki yango boule ezalaki te ke nzembo yango ekotikala mais ntango totravaillaka il faut toujours nde kotravailler bien pour ezala na durée moko ya mulai. Voilà. Est-ce que aujourd'hui Stino Mubi eloko yo papa wemba sala na bino ba musicien bozaki na Viva la Musique en plus moi je me rappelle venanga ba eloko ta sala je pense que ba album est belle na kati Viva la Musique yango pe pusaka e pena makasi papa wemba otike mle pena ba tambo sa ba album na kati ya Viva la Musique. Est-ce que lelo ata yo mono fani boye to na génération lo boboyi ko sala boboyi ko sango pe ko pesi mission ba album na kati ya mouvement so yoki Stino baobenga ye nani l'élève du maître maître yango nani Papa Wemba. Donc façon Papa Wemba travailler na biso lelo yo nazolela pe nga pe na apprendre pe ba petio bazo ya sima ata bazana nga te mais balandela évolution na nga po ba comprendre que non na musique ezala boy na boy faut ko pesa mutu chance Papa Wemba kangela biso porte te Papa Wemba kotaki bureau te na sima claquer porte soka koti atiki porte en fumwa tant kozana makolo na mutu ezosala yo pokoti donc na olobaki ngai lelo soki ndenge nazo créer groupe na ngai awa na kopesa pe chance wana c'est Papa Wemba alobaki na biso so lingo bimisa 10 000 albums yo kaka mais yeba ke obetaka na Viva la Musique respect wana na reconnaissance wana ezala kaka empêchaki biso te ke mutu boya sala po ba leader tout hormis Papa Wemba na yebite na orchestre mususu soki ezalaki kosalema oza na groupe obeti pe album te mais ye atikelaki biso yango moni ngai na collègue nanga tobimaki tozosala banzembo natikala kobimisa 45 tours te nabimisaka baalbum donc na viva jamais na tia nzembo moko nabimisa nde baalbum. Mais yo moko pe tant que chanteur c'est bien que tu as l'album na kati ya Viva la Musique eza ida mala mondo biki est-ce que logo Papa Wemba sala na ba présent mususu est-ce que le logo salama et salama te mais yo bio zo penser ko sala yango na ba petit ba oya mais nina yeba no mo question moko rapidement pertinente pour bande ko gérer succès ndeni yo ana succès koto ba le quand on a succès vejado succès il veut beaucoup les mots présent que c'est ça dit bande ko gérer en comment ba succès wana na sala ita on bandai na viva nazali na succès te voilà pour tout à l'heure auta otuna ngo okutaki banani voilà donc nakutaka bato je le prends na période autant o tcheba nzembo succès ya kiti tant on a tcheba nzembo ezalaki na kini te OK nakenda poto entre 18 ans et 19 ans premier anniversaire nanga ya 20 ans nali yango na poto vous comprenez na utaka nchiki mais ba succès wana tango ye tokoka toujours ko gérer on peut déjà succès il faut koyeba ko gérer on so kotaki ndule pona
basuccès basi balanda yo okoyeba kogere te mais soki okotaki mouvement mpo na passion mpo na vocation déjà ntango nazalaki na kine awa basérie ya badisco nazala kokende basoirée ya disco trop en tant que na nchiki na découvraki mpe Michael Jackson na disco mais ntango na yo kokota ndule toke poto nazwaki possibilité te neti bachaîne eza ebele ya kotala artiste wana qui est Michael Jackson. Vraiment, namonaki ye grandiose, namonaki ye ebele, namonaki ye munene, namonaki ye mulai, namonaki ye costaud. Ti après nga moko pe nazwi likanisi ya kolanda ye ti aye ko inspirer ngai na kolata na kobina et ti na son na voir même son na ye na reprenant muke na kati ya Mista. Son ya Michael Jackson donc namonaki vraiment donc artiste wana aza fin ti lelo nayokaka banzembo ne namoni ke nzambe moto aza kopesa ye bainspiration na bamusicien baza kobetela le temps namoni ye ndenge azo évoluer bamoko na ye kozwa mwa profil moke ya Michael Jackson nazwi na musique na biso na musique pop ya kuna nasangisi oyebi yo moko suite epesa ndenge nini na ndenge lingala yango inspiration ozohango wapi yango opena bosangisi musique na ye soki na kopiaki ya 100% elingi ezala mabe voilà mais nazwi musique na biso nazwi mwa ndambo ya ye na image na ye nakangi baceinture nakomopakola poudre na rouge à lèvres so omoni nga na écran olobi o mundele mais so omoni nga na se okuta olobi ayindi style wango ayindi boye ndeni nzoka nde poudre mpenza donc ya fashion fair mpenza na ndenge mpenza batiaka mpenza bacouleur wana donc naza kotya yango juste mpo na rassemble moke na Michael Jackson mais ezalaki efo perso nakendaki nango bon papa wembe azalaki très content mpo nga nazalaki na jeunesse ya viva la musique vie na nga wana tu bazalaki deya mikolo donc jamais bakokaki bakende na baaventure nga nazokende kasi babenga yango aventure te eloko baloba toujours olobi bon nameka mwa aventure oso ekosimba ezalaki aventure mais ekomi réalité ekomemela biso bacontrat ya ndenge na ndenge sikoyo esalaki nini keno ntango bazobenga nga nake ebeta nalobi no nga nakoya te nalingi na place bozobenga nga atokee na viva après tokomaki na baarrangement na papa wemba neti ngamu na omema cope nazali na mwa bapourcentage moko boye keno soki bakofuta bino $10 nga ta mosu nazwi $20 ta mosu nazwi $15 pourquoi parce que nga mutu namemi masolo wana ekomaki mpenza ndenge wana mais obikeli omo olobi etike nga makasi awa à l'époque ntango yo ozozwa bakope ezoya bato baosengo mayebi te ifo nakenda viva la musique mais nazongaka mwa moke nsima parce que lisoni ezaka nde simwa baprepre na collègue na yo kulti na biso ve bayi lokanto na yo à l'époque bayi lokanto aosala badiske esali basuccès bakonte comme roya mais abande kozwa bamission ya viva la musique abande kokenda bango kobima na bango abetama baconseil papa bazoautoriser mais epai na yo mwa différent ke baosengo yo moko obi te fona kenda viva la musique pourquoi différence wana parce que na moment na ndenge tozalaki on avait tout okokaki trop te ozala libanda okokaki trop te otika groupe ozo comprendre yango nga namonaki ke non ndenge eza boye ole bobenga nga na ya koto groupe mpe ezotourne ya na succès vaut mieux kutu kope wana yanga nakotisa yango na kati ya groupe et ce qui était normal ti na moment moko papa yemba amoniki non badémarche ozosala ezozala bien yebaka bien soki babengi yo lisusu kope yali otie mouvement ozala na prime na yo autant et mpo na ngai ekomaki mpe bénéfique mais sauf tant na ye Libreville kobeta na invitation présidentielle ya maman Bongo madame Bongo donc kuna nakendaki na Sek Bidens bamusicien mosusu babeta kala na balipwa babelabela bazalaki kuna na Gabon tosangani na bango torépété après nasali spectacle na stade Omni Sport Omar Bongo et puis naye kobeta na fikine na bango foire na bango bafrançais mo bazalaki wana bango bato baorganizaki yango wana sikoyo ntango bazwi ngai toke na Sek Bidens
En tout cas, ekendaki vraiment bien. Très bien. Très très bien. Voilà. Mba liboso na bima à l'étranger, na beta na compte na nga moko. Très bien. Donc ezalaki vraiment très très bien, mais internet na moment wana ezalaka te. Ezalaka te. Voilà. Les solos, il y a musique internationale, musique world. Dans tout bah peut-être au tirer attention malamu te. Déjà au banda qui parce qu'à l'époque, so yoki même Roméo et Juliette au qui ba son beta na katuana. Na yebisaki yo boye. Album wana na préparé yango avec Shakara Mutela. Okay. Shakara Mutela aza nani? Shakara Mutela azali musicien munene ya mboka na biso oyo azali kobeta na Bobongo Star. Okay. Na yebite so yebi Bobongo. Bobongo Star. Bayemba nzembo moko bota muso oyeba te. Garua, oh mama Garua. Garua, oh mama Garua sikie. Makosa. Voilà. OK, Makosa. Donc Shakara Mutela bazaro beta na groupe wana et que tant biso tokena papa wemba directeur artistique na biso Martin Messonnier aza français azui groupe ya papa wemba o moloka inde tozali kuna tolingi to bando beta international et Shakara Mutela azalaki wana pona osala ba arrangement ya groupe na biso ya molokai bazaro beta na Bobongo. Okay. Papa wemba sepelaki ndenge bazaro beta musique na bango na Bobongo. Asepelaki azwa ye mais tant azwi ye tozo répéter na ye pona groupe mobimba ya Molokai et moi j'ai remarqué qu'il était vraiment bourré de talent poto benge Quincy Jones bourré de talent abi vionde tozo kene boye en tout cas soki na sali album nanga fo nazwa concours na ye et nazwaki ka concours ya Shakara te po na beta album ya Roméo et Juliette ne onzolo ba war ba musicien musu bazali na biso na papa wemba ba antiye ba français nazwaka pe concours na bango po naza kolinga esone mwa moke ndenge tozobeta na papa wemba. OK. Na world music. Okay. Yango moi nazwaki chance na bité na travailler na Viva la musique ateme na travailler na ba musicien yo tozobeta na bango na Molokai po bazalaki plus expérimenté que ngai. OK. Plus expérimenté que ngai, plus expérimenté certaines personnes en groupe. Alors na sepela ko sala na bango résultat omoni yango nga na zaolinga musique ebeta boy mais ba ba bisinga non ndenge to moni idée na yo zolinga musique no ezala il faut ezala to sala na ye to répéter na moi nga zongi parler mais lobita on ya nzoka ya tikala isuko répéter na butu abina ngai bon ba plan yango yo yoka tant on yoka boy donc na moi déjà net déjà si na bimisi yango déjà na commune esengo na komi mona grand donc selon conception de nga selinga musique nazo sepela na moni pelanga bi musique nanga ti suka nango et ya kopesa ndengo moni ba word wana to betango déjà na ndenga ya scène ndenga likolo kala ezelo mo créer te ba salle mythique na bité ba salle ya minene te ba salle mythique o to beta ezali lelo basala ekomi ebele bato bazobeta basala minene mais est-ce que eza basala mythique te basala mythique ya lisala mythique eza neti ba New Morning na Paris eya munene te mais tous les prêtres baleka wana pona visibilité basala mythique yango wana ozwi Bercy eya mythique ozwi Zénith Mythique. eza mythique Olympia. Olympia donc il y en a des salles moko mythique. Voilà. Mais les autres compagnies na des salles musu moderne ya munene. Arena. Oui, ba arena eza ba salle kaka parmi ba salle. Okay. Mais eza ba salle moko mythique te. Et ça c'est mythique te? Non, nanu comme salle mythique te parce que ba arena bazo tongango nanu eumeli te ba arena wana. Na kala tozaki nango te. O batutu bazolela. Omoni mythique eza nini? Salle moko batutu bazolinga, il faut na durée ya vie na longévité nango yango ekomaka mythique même nga lelo stino naza stino te abandaki na viva tant on a bandi 2 ans 3 ans ezalaki penda eloko te mais avec durée na ba œuvre o na sali natikali mythique natikali légendaire na mboka nanga na komi patrimoine national ya mboka ozomona tant baloba mythique eza te ke na ndenge ya koboya ukondima certain te tozobeta histoire ya masolo ya basalo papa wemba beta na New York toza na salle mythique eza neti
neti na Paris oyo nalobaki na yo na Paris eza neti te Zénith te Bercy te Bercy te eza na Paris na autant New Morning OK. New Morning ya mokie mais eza mythique mpo nini Bob Marley baleka wana oyo akufaki na Afrique du Sud Lac Dube ayo kobeta wana ntango alobi atiki musique mais alobi non fo nabeta na New Morning parce que baprêtre Burning Spear babeta kuna banani de ntango aye kosala neti atika musique azalaki na voyage na New York aye Paris de passage mpo azonga Afrique du Sud abetaki na salle wana Mobizela non eloko mama mythique et fanding bien na moto faut expliquer biso pour ba comprendre na contexte na mususu olobi awa pour ça comme mythique ça dirait longévité et puis na bato baleka wana ndé tikali mythique toujours les avons dit yo to tanga moko ma petit samina na mboka et ate pona nengo bandaka parce que tant au sali na ba nzembo na yo na dire nanga le loko ya au régner ozana légendaire te il faut umela na kati ya makambo yango osali ba preuve otiki pe ba masolo voilà lelo soyi boyo kolukanga eza te pona bimisi nouveauté c'est parce que na sala eloko moko oyo marqué danger voilà eza ka ndenge wana et les biso ce que ça na sans polémique parce que na lingi to expliquer ba tout bien place aujourd'hui ba ba le ba arena ba yo arena au Wembley ils dans Londres ba lo ba ING arena moko petit ofungama na France Adidas arena ba bengo ba salle mythique mais quand on expliquer biso ça comme un mythique ndeni ata non expliquer mais tout revoir quoi ba comprendre ça comme un mythique na durée nango ya neti Bercy et umela e yamba ba artiste belé a minene na o na yebi na oyo na yebité ozomona place c'est comme un mythique yango wana po magie moko bozo opérer na kati ya ba salle wana eza na magie moko bozo opérer et puis etikala longtemps batu bazo bota bazo kola bazo ka Zénith ezalaka OK batu babota bazo ka oyoki tango quadracora Koffi Olomide alingaki abeta na U Arena alekaka ake osala film alobi naza premier africain na obeta na U Arena mais biso tant toke poto U Arena ezalaka te batongi yango sika oui soko kepe côté U Arena ngo ezali okomona ke non eza nanu sika nanu baby te eza nanu vraiment sali ya sika penza voilà mais biso tant tokenda ipoto tokutaki Zénith tokutaki Bercy tokutaki ba New Morning wana na zolo bana ozomona yango wana bon bato musu bakobenga yango de mythique mais pona nga mythique eza salle moko boye oyo bato baleka ebele ezalaka kaka ekufaka te eza kaka yango na obenga yango mythique mais ekokoma nango mpe mythique ntango biso tozala lisusu te na dire ya longévité nango bakobenga yango kaka toujours mythique. Donc, si tu comprends bien, tu communes sur émission, au Paris La Défense Arena, au Wembley Arena, au Adidas Arena, et comme un mythique, ce qui est artiste, l'équipe est grand, et puis ils ont 8 ans d'escalier mythique. Pour le moment, ils en ont mythique parce que ils en ont mythique parce qu'ils en ont sika. Ils ont une explication, Stino Mobi. Tu communes sur émission. Tu sais, c'est une émission. Où manabiso tu côté na Inisco awa. Est-ce qu'ils ont pour la génération Lelo? Tozomona eza pona ba rumba o ba vie ba lek ba betaki ba tiki pibine bo ça la continuité ça pona lelo te tant musupenga pe na kati na zate tant mususu tant musunga na zate tant ba sala makambo wana eza pena dire ya mulai faut penser na ba vie calé il faut penser na ba vieux oyo tout baleka ba vieux tout baleka tant musunga na zali tant musupe na zate mais ezali prestation ya lelo te. Ya lelo ezolanda mais za prestation moko ya kala banzembo bato ba beta ça fait soki ba combien d'années yango wana bazui yango bakotisi yango batali balobi ya patrimoine ya UNESCO donc ezate ke logo bimi lelo ate renier au mona ke non yo pour contribuer kuna te tam sunga nazali tam soupe ngana zate il faut kolobaka vérité et kolongolo rien et kobakisa yo rien. Voilà. Donc, il y a biloko moko o teto ke toko tout est la tolo. Oui, musique biso ba to sali yango. Tant mususu, tant basala ki choix wana,
nzembo na nga eza na kati ntango mosusu mpe nzembo na nga eza te mais lokola naza congolais nga mpe nakotika na bino nga mpe nazali. Voilà. Alors aussi cette émission moi question moko moi mbango ba osala nga signe aussi cette émission mais nga nalingani na souhaiter ba condoléances na Chaka Congo. Voilà. Aza grand mutu asali organisme moko ya munene l'artiste à danger mais mboka na biso lokola tozaka reconnaissante tolingi ko reconnaître mais ko reconnaître te Chaka Congo akufi mutu akoma na place na ye toyebi te mais il s'est sacrifié tout seul azala aider te na l'état bien que moko azo trouver ici pesaka ye banini mais jamais l'état batikala ko voter budget pour na ko aider ba artiste lelo mama nanga akufi na yaki pona salisa mama nanga akufi c'est vrai naza na économie nanga moko mais cela ne suffit pas pona ko sala tout organisme ezali na yoki pesi fonds pour la promotion des artistes Sokoda ezali Imco ezali Chaka Congo azalaki bazo zoye neti mendiant alors qu'il était pas mendiant eza neti biso za na France toza na organisation ya restaurant du Caire muto asala ngwaza comédien français o babengi kombo Coliche biso tout okenda poto muto oyo amela le ya Coliche te azati au moins ozala mutu moko okeba millier moko boyo bie banini mais na ndenge ya normal tango ye poto bazalaka na ba moyen te l'état il faut aider yo moi le moi lipa tout wana Coliche mutaza opesa mo Chaka Congo asali organisation na ye o ezali afdel non voilà asali organisation bato ebele baza ko critiquer nazo mona nga mo pe na télé bazo soinisa ye bazo benga na ye alors que asali loko moko bien lelo ta mususu par exemple nga na connaissance ya koyeba mutu bo koyeba mutu bo koyeba bureau boy mais artiste mso aza na chance wana te ya okota bureau wana aza na ba même moyen te nanga aza na ba même moyen te na yo mais Chaka Congo asali pont ya kozwa responsabilité pour ba aider mutu wana mais ndenga keinga na osepelaka to kunda ye bien avec honneur parce que c'est quelqu'un qui mérite mieux a mérité to kunda ye bien parce que asalaki po na mboka asali po aider ba artiste na mboka une fois nga mona bengaka ye azaka na hôpital kala na souhaitaki na encourageaki ba bon rétablissement banini asepelaki kenga naza na poto nazo landela ye en fait mes condoléances que son âme repose en paix po nalingaki te na bosana ko souhaiter ba condoléances pour la famille à Chaka Congo. Vraiment je suis de pair avec eux nga na yaki na ozonga tant mususu enterré au salema nazali awa na ozanga te. Merci beaucoup. Voilà, donc comme na souke émission mais nalingaki to six na biso émission mais moi question moko yelenga mo mbango ba osala nga signe na bi que na chaque génération ils aura toujours na guide nango. Tu vivons en l'époque à Baba Oyemba, l'époque à Baba Taboulé, l'époque à Baba Luambo, tu vivons en chaque génération dans la guide nango guider musique à Congo par rapport à ba par rapport à Tanaï. Est-ce que aujourd'hui c'est un mot bizarre langage moi je cycler dans Congo les Cambouya numéro 1. Est-ce que le dans Congo tu as numéro 1 la musique à Congo? Bon, il est de père, il est de coutumier que tant mutoazo réunion ça la preuve na et to lobaka gaza numéro 1 parce que c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui tient le drapeau du Congo là où il va. To lobaki non, ils a likambo ya lelo te. Chaque fois ekomaka nango. Lelo to lobaki nani aza numéro 1 fali parce que asali ba preuve na ye abeti ba yu arena a rassembler bato ebele koleka bato misusu. Ngana rassembler bato te na concert neti fali. Donc on tient toujours le bosso. Sans polémique. Non, ngaza muta polémique te. Ngaza muta polémique te. Tant on a betaki acoustique nanga. Muta liboso abenga nga féliciter ngezaki Koffi Olomide. Abi obeti acoustique moko penda eza digne acoustique. Et puis sache-le bien Stino. Nde to betaka biso to wana ta tozo renier. To yebaka ke yo ozali. Voilà Koffi Olomide. Ouais, et ça là il a plaisir. Vous comprenez? Ce n'est pas un ami, c'est un grand. Voilà. C'est un grand frère. Et ça là il a plaisir. Deuxième personne a benga nga ils a fait. A benga à partir anti ya kendo sala clip na ya pyromane ou logo mo na yebi sous-titré. Peut-être je me trompe. A benga nga bi vieux corriger biso vieux ngabi on a corrigé na abi non vieux acoustique na yo eza kitoko.
est-ce que ça a polémique? Pourtant, hier, Moutazalaki donneur. Voilà. Il y a couloir wana, il y a moment wana. Voilà, Asalaki acoustique na presse qui a ngope. Maintenant on a tali na bi na beta pe acoustique. Nazako boya tout ça ti batu ba lobi na no banzembo sala ozadi na son acoustique. So beta acoustique aussi. Voilà. Yango monike na bima numéro 1 na acoustique na Afrique centrale. Na Congo te mais na Afrique centrale. Na bima numéro 1 na acoustique nanga. Pourquoi? Parce que banzembo na beta ba Romeo Juliette Batania ezalaki dia na son ya acoustique ta on enregistré quand donc nazalaka na son acoustique lelo ta on a yeko betango nazali na problème ya koluka son te ba réglage te nazali déjà na son ndenge yo mo lobi bino bo beta déjà ba word kala kasima mongo yango c'est vrai que ozongela onga pe na ozongela ngo voilà eza polémique te tango ozokumisa muninga tant ko fiolo mide benga kinga na leki ete tant faire benga nga na l'équité. Vous comprenez? Donc il y a reconnaissance artistique. Donc bah reconnaître que non au sali loko il y a bien. Car là ils ont la musique nga mutuabo mais lelo ils ont souté. So bimi c'est loko bien bah tout bah beteli o maboko. Pour nga mutuabo ils ont fini ça ba artiste tozo avancer te bah bêtise ils ont kota trop na bandule. Mais bah biso nga na osepela natika image moko ke ba petit baloba nga na osala neti vestino nga na koyemba neti vestino nga na kolata neti vestino wana et ça la bien. Merci beaucoup de cette émission Mademoiselle Bella on mais sauf qui est temps et permet de parce que équipe technique ba osala nga sinto comme na sous émission. Merci pour notre mais na senga yo service moko na bi ko za chanteur to ko yo kata ko meilleur Juliette Mukete na nga kapela tongo etaningo banduku ngai sekolala ndoto epusi molai mingi un bon rêve mimi ngai nalamuka mpongi esili miso natali fotono natuni mpe elobela ngai te epesi nga foli d'amour mpo ya bolingo ebomi ngai yo fololo na ngai rose yakanga nalona yo bébé na jardin ou bien près de ma maison natalaka yo ntango iso amimi vraiment nga nalingi yo mingi mon amour pesanga ya yo motema ekila nyango engo motema motondi nga se na makanisi mejengoi nga napesaki yo bolingo ozongiseli nga bokono susi kitoko na ezaleli na yo etindaki ngai napesa masanga mokolo yango baboti bangai baye ozalaki te nzoko bimaki na ye. Merci beaucoup Stino Mubi, merci en tout cas, ça a été réellement plaisir pour nous. Yaroyamona kata Dembanza, London Television, merci pour tout London Television Dembanza. Merci à trop pour se donner la peine Yaroya au filmer nga et pananga. Nalobi Nabino vraiment merci. C'est la première, c'est une première, voilà. Mais c'est pas la dernière. Donc Yaroya est belé. Nazana banzemo nazo préparé, bozana contact nangai, to solo laka pour bopesa ka information ya sur na bateau yo bazo landa biso. Na sepeli mingi po naza muta polémique te, na zupe li passe à Mago, apôtre Mago li passe à tuninga ba question na douceur ndenge nga na linga. Toza pe na cameraman na biso, hein? Bob Kokisa. Azape réalisateur, cameraman donc na sepeli a trop na patience na bino banda herbo yaki moni ke naza muto kimia yango wana pe to sukisi pe na ndenga kimia. Je vous embrasse bana Brazza, bana Kini, bana Londres, monde entier au balinga Stino na lancé bino moi message que ndenge naza awa nazo recruter ba chanteur, ba danseur na ba instrumentiste o ayebi koyemba aye mais so betaka guitare oyembaka te moyen to zala na yo eza te
vraiment ezali conception moko nouvelle oyo nazwi nalingi bato ebele na podium te po mutu mosusu aye kotala moto alokole azomona ye te mpo bato baleki ebele aye kotala guitariste ta mosusu parti wana gitare alingaka moye amona ndenge bazobeta eza te yango nalobi bon nana futa bango bien balala pe na botel ya bien tant toza moke organisation ekozala pe bien vraiment je vous dis merci n'hésitez pas si vous avez vos amis qui font de la musique na kati ya palais pesa ye courage aya komona ngai abenga ngai numéro na ngai yango wana ezosaffiche réalisateur na biso akotyango et puis caméraman donc bobenga n'hésitez pas na ozwa bino toza na batourné ebele mais tokobanda nano na braza ndenge programme ezali mais en tout cas n'hésitez pas à m'appeler ou à me solliciter. Merci beaucoup TV Dembanza London TV. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup. Je vous dis merci. Merci beaucoup Stine pour Nathan. Merci beaucoup. Allez, c'est la fin de cette émission-là. Il faut dire merci à des bruits originales. Merci à les grands parades. Yeboanga, Papa Najonofi qui est Koulout, Nangalo Kwakanza. Merci à mon message. Na Pesombo de Skotale, Oskotala Biso. Et puis merci Nabiso. Et puis à Madame Aïcha Ndombe, moi, ce Nzamba Salale na bio, donc naturel, comme on a tout na Samakolo, Ana. Teinture naturel. En tout cas, Aïcha Ndombe, on te salue. Et puis, merci à Souka et pas à Gracelia. Moi, à Papa Bob. Et merci à Jaël. Merci à Papa Bouka Kokisa. Tindara Bob, Tindara Vie Libanga. Tindara Vie Bouka Kokisa Libanga. Papa Bouka Kokisa, Bob Kokisa, notre réalisateur et caméraman, en même temps chroniqueur. Papa Bouka Kokisa, te son beauté. Merci Nabiso et pas à Jolie Zola. Et puis, merci Nangaï et pas à Maître Baïna de London, très fort judoka international. Pourquoi pas aussi un grand merci à celui qu'on appelle le maître Jojo Bolemba, maître avocat, conseiller, manager. Souvent, quand on est beau, mais quand on est jaloux, on les restera toute la vie jaloux. Allez, on est ensemble, les retrouver demain, c'est même adresse de Mbanza, London TV. Allez, portez-vous bien. Au revoir. Dembanza London TV.